Excellence Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Voilà Banamboka. Tozali na sango mabe. Banamboka na biso. Bino bozolanda Léopard kaka. Toboyi Léopard te. Léopard ezali équipe na biso ya mboka. Mais lokola bato ya IDPS bazali kobombana na nsima ya Léopard. Les grands événements ezoleka na mboka. Yo talaka tokobeta demi-finale. Tokobeta demi-finale. Lobby na mboka Shinova wapi esika Rwandais akangi biso bamboka asekle koma asphyxie koma akati koma souffle tout le nzela oyo ekotisaka biloko na kati ya Goma bloqué par les Rwandais, y compris armée ya Nanga. Ba bloqué. Kobima na kati ya Goma etikali nzela moko. Nzela etikali ezaka laki ki do fokele laki do kimi. Bato babandi mbangu lobi en pleine journée. Le matin tongo yo zaliawa bato bandi mbango panique na mboka bato bakokima tozonga na maloba ya moyibi ya Tshisekedi bote Tshisekedi alobi na biso boye la Sainte Thérèse awa ezalaki mpe na tya ezalaki na tya changu bakosela yango makambo te mibetela maboko mpona yo moko bango ye alobi soki na yoki lisansi ebeti to congolais moko akufi na kovandisa parlement tosali congrès na décrété guerre lelo boye bato ya IDPS bakomi koloba ono parlement efandi nanu te boye te il y a certaines décisions parce que fil juridique ezalaka te ville juridique ezalaka te il faut tobunda na wa babeti yo na mweso babambi biso bor na mweso misile à longue portée bandeko bakufi batiki wana te baye babeti bor na sake kuna makambo eza nini babaronde babeti bato na kufi
batindiki misi na Goma oyo kamana kobeta bale nabuka oye abetaka bale te ekipe eza ya mboka batika kobombana na nsima ya ekipe le 11 awa makambo kane ezosi tozozonga na réalité normale bote alors bandeko na biso lobi na Goma babandi kopakata bango kote bakoti bazamba baokima Tshisekedi akangi baaktiviste ya droit de l'homme bato oyo bakendaki na palais du peuple nyonso olala eza na bato oyo bana susi ya mbo les activistes bakei na palais du peuple batandi badrapo ya Congo bakei kolela 600 jours bunagana na maboko barwa Tshisekedi akangi bango nyonso aboki bango na kashwa ane tous les activistes bandeko na biso bana boloko eske eza lisumu soki moto atelemi alobake mboka na biso ya maboko bakandi eza lisumu dictature azoya na dictature aliro oyo eza mabe kamera azoloba yango malgré aza moyibi azoloba yango bote soki kamera aza burunde Tshisekedi mpe azali yango bote ye moko moto aloba yango ngai te bandeko ndenge tozali awa yeba malamu Tshisekedi abandi koimpose dictature tala charpente organisationnelle ya mboka tala mboka ndenge abandi kozwa deja possession ya mboka akamati bon toza na bainstitution 4 na kati ya mboka les institutions de la République mais solo ezopesa deja awa ezolakisa bainstitution eza na maboko ya Tshisekedi tous les assemblées provinciales na maboko ya Tshisekedi assemblée nationale na maboko ya Tshisekedi baconseillers municipaux na maboko ya Tshisekedi eske bakamaka mboka bongo balingi ata na veni na yo otombola mongongo te batiela yo baforce dipoke banda kobloke na veni eske bini ondimi yango peuple congolais kolala lokola zoba te kolala lokola yuma te mpo toyebi te tokolala na pongi oyoki rebele akota Kinshasa tala déclaration ya John Numbi tala déclaration ya Nanga balobi bango objectif oyo koma na Kinshasa tolingi rebellion na mboka inepai mboka ezotambola malamu te bageraka mboka na defi te nayebisaka bino ntango nyonso mboka na biso ekomi na mabe koleka yo ozolangwa masanga ozolanda liopard obeta bafinuku na moi te liopard eza ekipe ya mboka me yo ka susi ya bandeko bazolala na zamba bato bazokufa mokolo na mokolo yo na Kinshasa wa ozomona kaka lokola yo soki ekomi na Kinshasa wa okobana so Kinshasa wa okotala zuma chango yango wana bandeko tozala mayele tocomprendre bato matata mponio azali moyibi na bandeli matata mponio azali moyibi azali kobanga bakokanga ye alobi azali prêt ya kosola Tshisekedi abandonne Moïse azali papillon eloko mozitu lisusu bote azali mozitu azali oyo mozitu azali nani mozitu moyibi ye mpe alobi akosola Tshisekedi lelo boye tomoni bamanda bato bamiyibi bakomi koluka bazala badepute mpo base protege bazwa baimmunité
babomba bango mpo bakanga bango te. Lelo boye matata ponio mana Moïse bayebisi biso boye ke élection ezali mabe, biso tolobaki yango, bango mpe balobi yango. Mais comment élection ezali mabe? Mutu ya fraude okokenda ngambo ya fraude. Oh liboma to liboma te. Oh liboma to liboma te. Oyibi to moyibi te. Bakefana lokola bana classe na parlement. Yo matata ponio soi-disant acteur politique na parti na okanga yo moko député. Mozitu na parti na okanga 3D. L'Assemblée nationale qui ne représente rien. Bato bazali koteka biso ezali bato wana boto bote. Il faut kobetaka bango mikolo nyonso. So bango boye aye kosala mitiki tolandi mabanga. Tobengani ye. Tokosakana lisusu te. Awa bandeko bato ya IDPS bakomi na bulu yeke. Nommé informateur azoyebana te. Onommé Chekme Chabani batelemeli ye. Akende boye batelemeli ye. Onommé nani aza te. Tshisekedi akomi ateli miso. Azwi nyonso me miso eteli ye lokola ngulube alangwe masa. Bote bote. Aza na eloko akosala te. Soki anommé informateur kuna mpe kamera alobi ye batosi ye te. Tshisekedi azali impoli ayokaka peuple te atosaka bakor azali moto akosoana ye te. Bote bote namukoye Tshisekedi azali moto akopesa confiance te. Balobi na biso tokende kosala na gouvernement. Est-ce que bino bandimi yango? Alina yo kabino, na pose question. Balobi tokende kosala gouvernement. Bondimi to bondimi te. Lelo boye bapesi Fayulu na bakamere bakoma bafayulu azalaki na raison. Alobaka na biso nomination ekosalama. Alobaka na biso ya pas de fichier électoral. Alobaka na biso que élection oyo ezali babeko élection ya pakoti. Élection ya pakoti. Oyo ezali élection te ezali simulacre de l'élection. Motono zako mosonga wana. Akomo denda akomo répondre wana. Awa batomboli tribalisme. Mais balingi yo te olobela tribalisme. Et comme ils sont revenus yoza muluba et comme le réseau finanga ou tribal. Est-ce que souvent besoin muluba besoin mabe? Est-ce que corona yo? Kokamba na bango ya mabe, de comme ils confient ça ba. Bango. Bote bote. Muluba azali congolais. Azali congolais. Lokola yo nanga. Bote bote. Mais bafingisi mboka na banomination ya mabe. Yo kamata na kati ya kwangu rivalité oyo ezalaka entre Muluba na Muyaka. Toyebi yango te toyebi yango te. Mais député Muluba akende kobima na kwangu. O liboma to liboma te. Kende na Congo central. Kuna bande Congo. Kuna okokozala te. Okamata na bande Congo. Ozwa Muluba abima député parce que les élections ezali ethnico tribal. Et si on a gouverné abima kuna na badu na Muluba bafotaka po ebi oyo ndeko na biso tovanda na ye. Ce sont des élections tribales. Mais aujourd'hui la quasi majorité ya ba député babimi na Congo central bana ki pesa okati bango otie balu Kaluma. Donc, il y a un monopole. Il y a un Congo dans tous les institutions, même les affaires. Balobi na biso tokozala diriger tina bafeni. Est-ce que on dit bien go? On dit bien go. C'est pourquoi toujours lancé bino appel. Abandi mandat na promesse ya lokuta. Parce que c'est bête na kobundela Kagame.
esalami te. Nabuka oye, nabuka oye, nabuka oye. Abandi mandat na koniata justice. Balongoli Ngomila, un fraudeur a géré ville à Kinshasa. Obi fraude, so bakangi na fraude. Kende kotanga na cour ba fonction pénale. Tanga yango oyeba fraude ils ont combien de mois na prison, combien d'années na prison. Fraude, un fraudeur batikiye zonga kamba biso. Makabato bata machine wana. Bisolo elimwe na ma. Oh bata machine 81 esili boko. Abandi koniata justice. Abandi ko miete justice. Abandi ko piétiner justice. C'est pour vous dire que Boka Oyo est commis République dictatoriale du Congo. Et ça, les sous République démocratique du Congo. Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Ils ont fait ça passer pour les Etienne Tshisekedi. Oyo, on a prétendre qu'on a la paix et la démocratie. Moi, on a un dictateur. Montez. Ah ouais, bakozongi ça va chez Kombea. Bakozongi ça va te soit tomboka qui. Bakolongola dossier wana. Oh, on n'a pas de preuves. Il n'y a pas eu fraude. Bakozongi ça bango. Bakozongi ça bango. Et là, comme Alonga ezali, la République démocratique du Congo, pays mendiant, azwa avion. Etina ba tozo senga etina ba matériel yekenemo tozo senga biso senga kaka to senga kaka na Congo mais pays est riche mais tandis vers l'extérieur Fayulu ne moto bongisa Congo il faut tobongisa Congo tobongisa Congo na moyibi te miyibi nyonso na bo sekena komo regete kamere natikaki mpona nini bakaza na prison bakomi oregete biso toyebisi bakamere alobi verité na coopere tokei pendant ke bato bapesaka Tshisekedi chance te nake koluka pouvoir toye nango le faiseur du roi c'est moi nakei kozwa makambo na ye nango toyebo lelo mpe bamani omena sa sala eloko ezoboma bango IDPS alobi premier ministre afauta na IDP nabukoye eloko ezoboma bango yango wana etali biso te peuple congolais tolingi kyo totambola na nzela mikolo mizali koya il y a des activités awa soki oboyi bakomatela yo on n'a pas le choix notre choix c'est de chasser Tshisekedi otobote totika na possibilité kaka moko ya kobengana ye soki tobengani ye te peuple congolais yeba awa bakosalisa moyo otobote amuka oye azolia mikate na balabala oyo moto ya nzala ozona nde mpona amuka ne tombera pas peuple ambiancé peuple ya kwiti na raya bato ya kwiti kongola aza moto ya liboso obosalaka makambo facilement bolingi basi bolingi danse tala bajoueur achebi suka match bazobina badanse ya ndenge na ndenge abia oyo balela danse okotiaka miziki kuna ebetaka tro batika na miziki batika na masanga batika na bato pamba mais pourtant génération consciente nyonso oyo soki ezali lisu te barwandais babotoli mboka ko Votons tous Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye, Martin Fayoulou.
Fayulu président.